3 ans déjà avec un pacte de pédologie, aéroport, bar, Kimbuta, ezali ko cartonné sengelo ba PDG au Niva Salaki makambo ebele. Mokolo ya lobby eleki apesa ki don na ba mama veuve pa kene ko tukisa na orphelinat moko na commune ya Njili. Joseph Lenga reportage. Happy birthday. Et Yindeki Mabé à l'occasion, il y a 3e anniversaire aéroport bar Kimbuta, 3e vague, charge à couleur Kimbuta, cité d'ambiance, il y a district, il y a Tchangou. Le 31 décembre, Botunanga Nini, et Zala Kindepo, et Lombe Mobali, Eric Nanitela, autrement dit PDG au Niva, à Bandakina, nous avons cérémonie d'échange de vœux, n'a pas travaillé en Nyonso, et Zala aéroport bar, et Zala cour suprême, topé ya flat hotel Saint James. Après ça, bango biloko pona ba fête, bazwaki ba soso, loso, semoule, ba savon, soukali, miliki, ba jus, na mafuta, ba kisamo enveloppe, salaire kutu kolobate, po ba fête elega kitoko, et longo na ba famille na bango. En tout cas, tout le monde est tous les biloko pe ou ya festival pour la bonne fête. En tout cas, nous sommes vraiment joyeux. Bonne fête à tout le monde. Donc nous sommes tous les nyonso na maboko na ye ya patron na biso kokosa na ye te patron na biso papa na biso nzambe apambola ye asunga ye juste après ezalaki tour ya ba maman veuve oyo bango pe bazwaki ba vivre pour na ba famille na bango kasi triple boss PDG au Niva abakiselaki bango pe maputa tika na yebisa bino ke ezali ba insulukable te kasi super wax apesaki bango lisusu mwa enveloppe avec un pacte pe idéologie ndenge kaka ezalaka yango eza insulukable te eza ba wax kilelo yango nazopesa symbole na mama présidente ba veuve ye moko akabola mama puta o etikali na pesi susu ba carton soso ba loso na enveloppe ba kozwa pour lobby ba fêter bien zamba pambo ya le lokolo tani mama balobi oya bossa na ba orphelin te o bossa ni ba orphelin te nzamba ba veuve nzamba ba orphelin nzambe wana a multiplier plus koleka donc oyo bimisi et songa na iteni na komba fois combien moi maman bazaba les seigneurs ya koleta sous pièce à sika ya kolia soso le la bana na famille pena loso o nzamba pambo la yo nane te se bande meza sukate wana to continuer to so koba na robika nzambe nanga apambo la plus koleka apambo la mama nyonso Soda pasite, zamba mona ye, abakela ye, abakela mikolo, aumela libela, moto mabese misote, yanga toni ya te, meto nepo na ye, yanga tokupisi mokonzi, oyo asali akseide, sur place kagawana, bana moko babima, oh papa oniva, biso be tozali borfelin nzala na fête oyo tozane luka kolia te directement PDG Niva akotisa loboko na poche apesi bana abakiseli bango lisusu ba vivre ba jus apesi bango mutuka na disposition na bango pe apesi ba maître ba kende kotika bango ti bisika bavandaka na ba famille na bango posoka tikaki bango kaka wana bino moko boyebi Kinshasa ndenge ezalaka. Merci Nzamba Bamboula. Est-ce que vous avez dit là? Oui, oui. Bokanize esili ten kolongwa wana PDG au Niva atambolaki na ba maman veuve quelques travailleurs voire même ba clients kokamwa bakendaki ti na orphelinat ya association des mamans encadreuses des enfants mal nourris et abandonnés. Ayambamaki kitoko après masolo na ba responsable de orphelinat pe orphelin bango moko atikelaki bango biloko ya kolia na ndenge ya kosakana te loso soso semoule sukali miliki ba jus ba ti mafuta savon enveloppe coûte pas PDG au Niva jamais rata
na esengo wana na motema na kombo ya bofele nyonso communication esalamaki boye. Si tondimete journal lelo tokoki komona ye na oyo asali na miso na biso pe na miso na bino bomona moke epai ya nzambe eza ebele. Nzambe apambola ye afongola su baporte ya ville sud kolo na ye na libota ne mobimba nyonso oyo ya kosala esimba na kombo na Yesu. Nyonso bakotumola libulu likolo ya vie na ye te na libota na ye Nzambe atelema mpo akobundela ye. Nyonso bakosala bakolobele maloba mabe Nzambe azala bundeli na ye na kombo na Yesu. Mama responsable ya orphelinat pe asengaki merci na tour na ye kasi aprofitaki pe na occasion pour na kolakisa ba problème oyo komelaka bango. PDG Oniva. Vraiment merci. Sikoyo olio bando luka mbongo siko mute bando lando na sima. Amen. Vraiment nazo bakisa lisusu vraiment. Nde toza boye bana baza ebele. Presque bango nyonso batanga longolaka oya mikie mutu batanga te me bango nyonso batanga to na finaliste to appelle na pré-finaliste to na passe surtout pour la Minerval na bango passe na biso lisusu pona soins médicaux na bango to na paternité oyo soki neti mwana zwi maladie to ke na hôpital moko po azwa traitement to za suna passe mususu pona oloba te fona bomba na bomba te fona lobaka to za na ostanda nyonso tu as un problème à courant. Bala banata na distraction monter baza na molili penza. Donc baza na couranté. Ba olala la torche. Papa solution triple boss PDG Oniva à la kaki gagawana ko résoudre quelques problèmes majeurs oyo bazalaka nango surtout na likambo tali électricité. Na suka ya masolo PDG Oniva atalisaki sens ya journée oyo. Dans ça sa journée za premièrement nous l'activité na ça na komba aéroport bar et kokisi 3 ans nanu penza na CPS aéroport te ifungwamaki na ba difficulté ba financement ezaki mwa muke. Bon, on a profité qui na 3 ans na moni ko na zana mwa ko telema pe na ba projet na nga na zaka na ngo kala ke il faut na sunga ba orphelin na ba veuve na mona ki temps ikokaki na kokisa mokano na kokisa Nzambe et accompagner pe na fête wana anniversaire pour tout d'abord nga mona zana na orphelin ba maman na ba veuve baza mibalité donc ba se débrouiller bango moko surtout soko za bana mo pe su basala raté donc pour ba vivre za kapasi ezala passe biso debi passe wana na monaki pe naza accompagner na ba mama pe bazala il faut pe na sunga pe ba veuve wana lelo bazuma puta bazuba soso pour na fête na bango lobi ba ko fêter déjà bien et vous allez sengo za pe lipamboli ya mutu nyonso oyo akotaki pe mbongo na kati ya aéroport bar et ça la bien ya wana pe surtout ye monique to yesusu awa na orphelinat toye na kuta na bana sali moi pasi ba doléance ezaki mais biloko pe ya bango pe po ba fêter o pe provision na bango ba kozongo pe na sima mikola ba fête ba banda kolia na pesi bango et kozala moi bien en tout cas journée le kito envers ba client na ye PDG Oniva alobaki boye. Bon, on a tous les clients aéroport Tobi Union fait la force ezali kaka lo musapinanga mokote ezaki à tout le monde o ataki 10 francs na ye na aéroport ou ataki 10 francs na Saint James na activité nanga ensemble to réaliser eloko yo en tout cas nzamba zaki na biso et bandeli pe na suka en tout cas nzamba zaki maso eleki bien tozozonga poto kabula mwa kopo mwa eloka pilipili pona signe kaka ya anniversaire ya aéroport bar en tout cas pe ba travailleur pe bazui ya bango pe nzondo na bango ba ko fêter pe le bikitoko bon pe bazui gratification na bango en tout cas tout le monde était satisfait tous les 3 couches ba sepeli. Point de chute ezalaki kaka na aéroport bar Kimbuta 3e vague kuna esika wapi kolia komela ezalaki au rendez-vous. Kulutsu malgré bana bakima imwa mais bakomita les Roma ya kosambe zate tchangu bimba d'accord aéroport bar Kimbuta 3e vague à Kangi Masolo cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta kutu PDG Oniva lobi kalate 4e vague ezali koya ba voisin po kendaka déjà kozwa ba vaccin po aéroport bar ba colonne ezana no makasi oyo wapi tokomata sekomata
Kejo.